Alors bi babaku ne par rapport à question tuninga ba finga qui non c'est faux. Ngalo ba keloko mingi ba fanatique nde basala biso tozala. Sans bango je suis nul. OK. Pour na sala musala ngo pona ba fanatique. Voilà. Surtout yo na télévision oyo pekisa ba fanatique. Ke bosala boete pona boy. Mais obimi li banda masolo ti. C'est que un artiste té, c'est que un artiste té. Nga ba ko ba finginga na yana ngata mukolo mo te ko te bona lela. Oh, Subino vato lila bono makasi. Oh la teze ko sekata ya boîte yo zo lela na kata boîte. Na ebite so eza milimo mabe, so peza virus kozala na ye foka ye pa komiso muto ko lela ide. Pate belé bazolo ko ba que jouer pe na SB et belé pas que jouer mais aux occasions ba bengi yo sa musala. Il a fallu ça la musala na aussi sur zumbongo na OK. Et après ça la sous analyse ba belé. Moi je trouve ça c'est du théâtre. Moi je trouve ça c'est du théâtre. Moi je trouve ça c'est du théâtre. So ito bito zong sona ngambo na Amelia. Ba bengi si yo na Belleville. Okendo jouer kuna. Après Simoya ou les Kanemisolo Bakeno, je suis venu au nord d'ici là. Est-ce qu'un jour tu peux s'attendre un peu dans le Gwandengwano Nangam parce que Baba Libanga l'usine de que Tchakou Sekate. Quand on balbaka adajolobi l'usine Libanga l'usine de que Tchakou Sekate ko comme pe pana. Pe kandi na ozong solo réponse balbaka lilala moko ya mabe et bebisa malala nyonso tu. Mais na kati malala nyonso tu ya malamu pe ezalaka. Donc on a mis dans la carte c'est pas malala pe ya bien. Pour ça la ngoti. Théâtre eza kitoko ba bo masco théâtre o eza biso. Batu bana oloba ote ba fanatique ba bo ma théâtre te ba fan te. Fan bo ma théâtre par rapport à quoi? Est-ce que ba fanatique ali wa communicateur ba journaliste eza biso moko. Qu'on se le dise la vérité. Eza biso moko to bomi théâtre o à 100%. D'abord motema mabe. Sarabino batu balobala batu ke ay aussi là. Donc avant là c'est que j'ai été. Voilà. N'existe qui ils ont autant ils ont étape ba o ba yaki baleki ba o mfe ba ye ils ont normal alors il est ici là quand ils ont savant tant que je suis en vie nana mela ko aussi la té au moins la dernière minute mon beau pas nous avons basé le makambo après au lobani au changer langage regarde ici na famille Bota ba décevoir ne loro moko bon qu'on se le dise la vérité. Ngai tango nalobaki na o soutenir sila na yebi ke baninga na nga musu ya théâtre ba sepela raté. Vraiment ba sepela raté, musu pe ba benga baloba bon. Nga la sala makambo po muta tindité, la sala ka makambo volonté na nga moko o moté me sepeli. Donc na za jara ba fi oyo apesi elongi mbote atongi mokongote na za bongote. Ni kama ménopause yo bacho na rana te ménopause mais papa toujours la petite nana Amelia Azane elle est née le 1er septembre 1978 non à cause ça âge nanga te non à cause ça pour elle parce qu'on a cause âge irano mukolo na kokufa vraiment bakopesa biographie na ngai siko yebisanga c'est ça. Bambote na bino nyonso bozolanda biso na ngongo oyo pona kolanda analyse toyeli bino na poko ya lelo boko remarquer tozali esika moko ya propre cadre moko ya bien oyo topesi pe invitation na moto nyonso oyo vraiment alingaka à se détendre na lieu moko ya très propre tozali bongo na commune ya Kasavubu précisément na avenue Fox na direction kaka ya Ethiopie. Au moment flat hotel moko kitoko ezali wana na kombo ya liseke oyo bino nyonso boyebi ezali na multi service oyo nyonso aza na besoin azoba renseignement koma na lombango na esika bakolakisa yo ndenge nini ba service na bango yali et topesi pe merci mingi na babakuku nyonso oyo boali partout na mokili mobimba mokolo ya lelo tozali bongo na maman chérie nana Amelia
la dame qui a Milo dans Coco. Mingi pe topesaka mbote na maman Zozo na Inde, na bosanité maman Elimbizi, hymne national, sans oublier maman Odessa, la dame d'affaires oyo azali na Paris. Ba question nyonso bosengaki na Nana Amelia azawana pona bino maman chérie. Bonjour, bonsoir. Bonjour tonton Irano, bonsoir et dépendre quand la maman oyo ba otala biso. Nazalanga très bien. Vraiment, ils ont mon kaka yo atako malade, yo atako likambo. Te nasina bika et tonton Irano, naza bien. Tu peux t'assouli solo en ate. C'est le cas déjà, il a déjà dépassé déjà 5 mois. 5 mois. Nasina bika naza vraiment en forme. Donc s'il s'agit batchao penza na terrain, obeta ndembo ndenge sengelaka, obeta pena ndenge ozala. Na obeta. Mais non, qu'on saute d'été, mais qu'on loba boye, parce que théâtre ils allons rakoloba, théâtre oh ils acca bitumba, on est à la sauter, on est à kala. Théâtre non qu'à façon de parler corporelle nayo ça va, mais sinon je suis vraiment très bien. Nous avons bien zamba batelingai, on peut s'en paiement de vie l'essentiel yangoana. Et puis merci à toutes les abakouk, surtout les abakouk de Mam Sila Bissau, na lo barango bazaria bisoté bazaba fanatique ya Sila Bissau tellement on a mis la soutenir Sila Bissau et on peut babakouk balinga na Amelia. Vraiment. En tout cas c'est très bien hein. Olobelo romoko ezongisinga sukala pour kala théâtre ezaki faut basopela mutu kantina mai. Pour mona ke film ngweza na ba action hein. En tout cas, il y aura des shows dans film au Bozela Mobolanda. Non. Théâtre yakala, le théâtre lelo échangeant en haut. OK. Bon, vraiment nalinga théâtre nazolo balanga et ça rappelle na mususu ba action pesala mais ça la façon nini ya kosa elango. Mais théâtre quand même échanger, ils ont évolué, ils ont rendu ça la libosoté. Parce que libosoté ça la kara chakitiawa, chaka to beta ngora awa te. Chaka de kitia te. Bongo te. Théâtre singara ba site ya kitoko, banda ku ya kitoko, comme tout ça awa chez Liseke, asali ba appartement dans na kati ya flat oyo. Ça la film malakati awa parce que l'appartement est différent. Ils ont meublé puis dans salon. Ils au kota hôtel on a kitoko très joli. Bata poto bazol kawaya ba vacances awa. Adresse ezaka Monkoto na Force croisement Éthiopie. Aussi les réservations na yo et puis tout ça na mituka. OK. Toi la mituka pe et koya pe yeux à partir aéroport et na op awa. Ah bon. Donc nous surtout ça kitoko et puis protection assurée quoi. Déjà il y a mon lycée qui protège. Ah lycée qui protège donc awa sécurité on s'arrête. Courant eza bien so courant eza te maman groupe toi la groupe munene mai surtout le groupe électrogène ya on est bata poto belé bandeko belé bata libana ba s'inquiéter là mais vraiment bata poto on tous pour ça ya Kinshasa a luka place à Rwanda adresse eza moko na lycée qui osa vraiment assuré atoye na bana tous ça na ba appartement mususu ya ba 3 chambres tous ça na appartement mususu ya ba 2 chambres na qualité ya kitoko mais na prix ya OK. En tout cas, c'est très très bien qu'on investit dans Mboka nayo. Coup de chapeau à Liseke, oyo azaïmo na Mboka, patriote habité. Pourquoi pas satisfaire ba na Mboka? Cadre est bien, koloba mingi mbanga passe. Yaka omona ba service nino yali. Ezaka na cadre hébergement te. Oza pe na besoin de protection pe na moni ba service nyo so ezali awa. Prochainement, toroye la bino oyo ezali comme ba publicité. Pour nous relaxer bino ba modalité nyonso ezali ba qualité nyonso ezali na kati ya entreprise oyo Nana Amelia maman chérie bato ebele bavandi awa bazolanda yo bamama Zozo na Inde bashushu na nyota lipasa ya Mam Sisila bamama Elimbizi hymne national bamama Kati Kaniki baza partout balobi oh maman chérie très belle yekutu koto wana asalongwa ngokala mutapesa beauté za nzambe te ya nzambe na yebisaka nzambe epakolanga mafuta oyo pakola apôtre Paul yango wana nde secret na ngai apa wana na asunelo mosu te maman et c'est la vraie maman et c'est la vraie napesi yo mbote aza bakouk de père et de mère tonton Marlon ye aza koko ya babakouk napesi bino mpe mbote babakouk baebele babakouk balinganga balinganga vraiment nga mpe nalingaka bino babizu na bino maman et c'est la vraie tobosani pete Cécile Disundi maman sociale Cécile Disundi voilà maman sociale ayebo solo là
En tout cas, nzamba pambola vraiment. En tout cas. Kozana babakuka elengi. Koto ndako eza Mésopotamie te, ba problème ezaka te, nanu toyoka te. Vraiment. Nana mili tomoni vidéo moko avant tokota peut-être na masolo na biso ya komona mam Sisila kokende pembeni ya pasteur oto bengi frère pasteur Patrice Ngoyi Musoko que je salue na bana nyonso ya etonga na ye na cadre pe ya tournage mais mam Sisila zo bondela et puis azumba pour parler azuta na ya kosola na frère Patrice okolo bani peut-être na ngambo asila parce que batu musuba mona asila ndena mambo d'église kokendo lela na église asala ngote. Bon, tonton Irano, en fait, même ce qu'on n'est pas, bon, tu mets ça la frère Patrice. Tu mets ça en haut, mais Aza pasteur, l'homme de Dieu, beaucoup du respect. Qu'on n'est pas pasteur Patrice, Eza Mabete, Aza Moussal Nankolo. Déjà, on a le bagasi Lazare Nzambe par rapport à quoi? On a tournage na SB, là il y a un certain jeudi. Donc, aïe, après ça, ils sont beauté, à l'objet à aucune des prières. À aucun sambela. Et puis sa façon de parler, au moins, nous sommes à Sobanduko Loba. Tala ba mika la oyo. Tala on est bazo côté là, si là. On a nga koloba marambo oyo misunanga et mona. Façon de parler, au sentir que oyo aïe Nzambe. Pour mingi na théâtre baza bandoki. Basambela raté, basambela ramendré, basambela raté. Par rapport à quoi? Ba acte na bango. Il y a si la nalingi na mama batute. Nalingi na batute. Tu peux le mingi na théâtre baza bandoki. Et bon et bien côté. Ba théâtre mais tema mabe. Andinga mukete. En fait, kosambeleza une bonne chose. Surtout si là elle est combattue. Omoni loko nzamba tombolaka babundisaka ngo tellement makasi si la nzamba tombola ye donc azana azape na bitumba alors face à la pembeni ya basali na nzambe ezaka te po nzambe a élevé en fait loko azaka mona nzambe aza chrétienne face à la pembeni na basali na nzambe mais ngala mona c'est une bonne chose eza mabete po bato belé ba kwa na ngote entre parenthèses ba mona loko la si la za chocho même na barole même on dirait bagocha na idée te ka ko kende pe église non moto akenda ndoki kutu au kende église moto nzambe asali kela mo nzambe d'abord au pesa biso pe mayofele lelo si la za élevé eza nzambe mutatomboli pourquoi pas que no pesa merci et pas nzambe na ye pourquoi pas biso pe banana mila to sambela neti nga yo to inga mama nzambe kala groupe na ngala neko kabango to Romain Mangala oye bina comme pasteur na ngai na église na te mena kanga comme pasteur le roi pasteur na ngai église mais azaka papa aza papa mon pasteur apporte Romain Mangala la passion beauté donc ko sambela ngala mona ngoma bete mais to sambela ya solo voilà ya solo pinga surtout sambela ka poto sepelisaka mokili wana nde mabe c'est ça mais si la acte sali ko kene pas papa Patrice en tout cas na betele maboko vraiment en tout cas misala nango pezo monana ezaka ko kene pona ko plaire batute ake ko impressionner batute misala nango ezo monana même na musala na ye ozomona avancement lelo ba distribution zo sa mingi bokabwana batu ba vérité zo bima mais si là jusqu'aujourd'hui tozela ba vérité ngo bima ezo bima pe ka te muga bino po mokoti la ngami mo koti la ka sila jusqu'aujourd'hui tozomona ngo te nalobi kaka voilà bato mokile alors maman chérie tozangi au moins mingi nini ezosala ke au jouer sous na SBT repose à 2 ou 3 mois peut-être na maladie ndenge yaka mais je crois les autres ont déjà 5 mois ndenge lobby osu les kaka te na SB nini ezosala vraiment ke to manqué na SB Irano bon SB eza yangati. Premièrement, SB est une maison de production. Mokolo SB azali. Ce qui a sepeli abenganga ndenge a sepela ka liboso. Non que jouer. Mais en fait bat bayeba ki nazaki malade. Omoni opération na uteki nango ezaki appendicite te. Et khano yo yebi
Donc napesaka nzambe merci na opération na uta lango eza opération ya pamba te puis ekomplikaka nga lisusu. Donc médecin bisenga madame beaucoup de repos. En tout cas beaucoup de repos. Omoni eza nzoto fona batela nzoto na nga na milingaka po eza nzoto na ngai. Par rapport à l'émission peut-être bato baomona ke nana Melia asabiki. La santé pe bo senti ke na biki na respecter penda o munga ngalobaki. Donc na komi na prête même si la bisalo eza pe ka message na lancé naza na prête appel na yo ekosala nga bien na ya ko jouer lisusu na ndako na biso pe za ndako na biso moi wapi mais yo lisolo netre yo za no netre te yo komano mingi SBA. Bon nalobaka eloko irano nazaka mutu ya polémique te. Nalingaka sila nde nalingaka dinana nde nalingaka batu nyonso tu bandeko langa. Mais n'est pas dit que son nalingaka sila il faut na yina etel non te. Mais au moins nalobaka ngo nyonso ke na soutenaka sila bisalo. Mutu na mutu azana mutu na ye oyo alingaka. Mais non so nalingi X na yina Y te naza bongo te. Ozaka desi na famille Bota ba décevoir na eloko moko. Naza problème na bango te ba décevoir nga par rapport à quoi? Non, naza problème na bango te. Tout ça en famille. Tout ça vraiment famille. Donc il y a rien entre nga na famille Bota de eloko ezati. Mais sauf que courant de les karaté pour les gars nango bien te bandaka olobaki osoutenaka sila et comme là c'est comme si omemi ngambo. Bon qu'on se le dise la vérité. Ngai tango nalobaki na soutenir sila na yebiki baninga na nga musu ya théâtre ba sepela te. Vraiment ba sepela te musu pe ba benga baloba bon. Nga la sala makambo po mutu atindi te. La sala makambo volonté na nga moko o mote me sepeli. Donc naza jara bafi oyo apesi elongi mbote atongi mokongo te naza bongo te. Comment nango bongo bato ebele bazaka penza na ba compte à rendre to chaka bongo beaucoup excuser peut-être na balangage nanga que non nga nazali na kaboe nga bi poso ko mona nga kuna soute zali pona kaboe. Donc le bon au clair qu'il y a rien sauf que na compter nazala na compter nana mais la soutient sa sœur Sila Bisalo c'est tout. Non, la compter. Sengi peut déranger peu mutote. Et vous dérangez mon papa pourquoi parce que mon nom on monte lobby. Ça dérange, il y a beaucoup de gens balelaka, ba regretter ka pe susu. En tout cas, il a évité. Nana mais la soutient sa sœur, c'est tout. Vraiment. Maman chérie, et bien bazolinga ba yeba na ngambu pe ya yumoko parce que ba yeba ko banda ko so sa ba production ba film, magé malade yaki tout consort. Est-ce que on enterre totalement histoire à ba production ya yumoko to ba tuba ça s'attendre na nini? Tonton Irano to te ko sola comment peut on yako tala na ndako. Bon attends na pe na comprendre ki ya posa pe maladie fait ezara bon. Ba kamunyo surtout ezara lango. Chaque chose a son temps. Oyebinga la travailler trop la télévision na biso awa. Ezara moment bo pe mo na olembi. Au futa ndaku, au futa chaîne na télévision, au futa mai, au futa courant, répétition, au futa nyon surtout les na mutu nanga, au diriger batu dans mutu nanga comme quoi saturé, nanda ko kasute. Moi na pas à libanda mboka, faut otinda, osomba mbisi, otinda donc na comme qui nanda ko katenga bon na stopper no mamba groupe. Mais nana Melia officiel TV ezali, na ozongela nangai. Na osaba filme na ngai bat ba otala bilenge nana Melia oyo banda ko lika na TV ba omona lisusu donc vous avez l'habitude de citer nana Melia tant que je suis en vie na kufi na muté parce que na vie ya mutu soko nde balabaka obeli opemi okufi olongwe lokwa naza en vie na opema makambo eza accrochement na babakuko on s'entendait ni aux à l'aise très à l'aise. Ils sont très à l'aise. Sans vous flatter les abakouk, comment on entend la belaki.
eza na bato mosusu batindela ngai bambongo ngai nayebi nanga bango te ayebisingaka natalaki émission no pa Sandrine natalaki émission no pa tonto Irano zwa 50 yango wana zwa 100 yango wana nakoyelo bamontanga azwaki na TVT mais quand même les Abakouk en tout cas merci beaucoup vous êtes vraiment le meilleur fan du monde basoutenaki ngai basoutenaki ngai vraiment yango moi naza wana tina fandi nanga to bayambanga maboko polele vraiment. Nana Amélia, maman chérie, je vous signale, vous êtes sur Nana Amélia Télévision ainsi que Clé Média Télévision. Et ça, la télévision, ils ont aussi un soutien. Si vous avez un soutien, vous allez nul. S'abonner, partager vidéo, liker. La chaîne a la publicité. Il y a des publicités où tout au long il y a des déroulements, il y a émission. Au moment où on a pour permettre de recueillir quelque chose. Alors, maman chérie, il y a beaucoup des actualités oui, il y a qui dans les réseaux sociaux et les qui est belé mais aussi matin moro mi balé par rapport au kaka maramone kindaka côté la sortie médiatique il y a maman étoile ouais qui ko jouer dans SB et créer ba polémique tout consort ko s'attaquer na Babakouk ko lo baké bazo finga Belleville aye au nom de Belleville pour na ko s'adresser na Babakouk au bazali ba fan ya maman Sila. Et le roi n'a so parce que vous avez inaperçu dans les réseaux sociaux là dans les réseaux sociaux tant que tala kiango okolo bani par rapport à où il est kaki Irano na loba boy na mona ki yaki nde live ntasa kiango ezaki Vincent tant na ozo zapper na moni yango lokanga pe naza na chaîne na bendaki yango namoni Vincent azaki abandeli bosse pa mams pesa Babakouk mbote apesi ayepa ya mimite ayepa mimika bongo mimika bongo lobine na français mams c'est mazara na comique a sexy bango après ayepa maman étoile apesi elle était joyeuse comme d'hab asala ngo bandaka la Vincent pour ne pas dire que asali ngo kaka pa monaki étoile non ba film mingi onga na talaka eza na les Abakouk de SB asala ba live namonaki azaki joyeuse nga moko personnellement to namonaki ngabi c'est une bonne chose namona kaka ndé na SB bato bilongi différent ndé ka kosala ba film wana nga mona mi lobelaki et après d'ailleurs quand la sortie médiatique naie alobi Babakouk ne par rapport à question tuninga ba finga ki non c'est faux c'est faux pour ngai na talaki ba commentaire na moni le contraire les Abakouk Babakouk bazoko kokumisa mama étoile boyende zalaka omoni photo sanganaka bo jouer kuna bo jouer pe koto boyende ba comédie boyokana ba charme ba commentaire a bongo ya bien en tout cas na moni na ngate Abakouk finga mama étoile na mona été na yebité na téléphone na peut-être mais na live wana nga na mona ba commentaire nous zaki intact mais tant la série sortie médiatique na moni alobi Babakouk ba finga ki nga mo sou na bi ba finga ki erni c'est ça bon on a son langage qui elle au moni comment dirais-je ba fanatique ba Gérard Bangoti voilà nga ba keloko mingi ba fanatique nde basala biso tozala même ça na ba fanatique biso atanga pe même na ba les Abakouk bazala ngate mais na pe na ba fanatique nanga ya banda kala na mando lingo depuis voilà mando linga nga banda kala mais nakoki jamais na ya na bandolo bala ba fanatique nanga mabe non sans bango je suis nul pour na sala nga musala ngo pona ba fanatique surtout yo na télévision oyo pekisa ba fanatique ke bosala boye te pona boye mais obimi libanda masoloti c'est que un artiste était papa chéri motopamba l'homme qui a mis l'eau dans coco ba finga bango kutu akufeli kutu mwana akufeli segen asala boye na boye non na mona te papa chéri te bo finga ngate enfin na bité mutu na mutu ala nenga digera mangam na ye nga ba ko ba fingi nga na ngata mukolo mote ko te bona lela surtout bino bato lela boire na makasi oh la thèse est secrétaire boîte yo zo lela na kata boîte na ebité so eza milimo mabe so ki pesa virus kozala na ye fo kaka ye pa comme so muto kolela non eza ba rôle monsieur sengi olela monsieur so olela po ani surtout ba mama to la joie ki anolela wana eza ki Irano
Maman étoile dans tout ça pour nanga. Non, pas sous émotion. Pour nanga. Tu le barato ça banalise selon nous. Selon moi, il a fallu pas ça l'émission. Il fallait pas. À sa star, à bani théâtre les lots bala théâtre kala. Fallait encaisser en haut. En question. Mais le fait que avec la télévision et bien missi bakambo belé et belé na on sous qui caché et banité oui bana. Parce que ton déconnant pour l'émission ndinga lobby abando comme la sila joyeux anniversaire. C'est pas grave. Au combien de mutu ndekona nga pour le moment ozaki bien. Mais on a tikolo lo bango te l'émission salaki. Tonton Vincent ya nango pour to yo comprendre. Vincent skoyo avec ni na ba éclaircissement. Voilà. Nga pour nga na ba Vincent qui la vérité. Pour ba tout va comprendre que ezalaki ndebo ezalaki boye. Voilà, c'est peli na beti maboko moi toi la celle ici la message ya souhaiter mutu muninga joyeux anniversaire. C'est pas mal, ça bien, ça non ma bête. Mais après ma cam sous moninga yako benga yo yako jouer pas te belé bazo luka pas que jouer pe na SB et belé pas que jouer mais aux occasion ba bengi yo ça musala il a fallu ça la musala na aussi sous mbongo na OK et après ça la sous banalise ba belé moi je trouve ça c'est du théâtre c'est du théâtre mais mutuna oyo na ebité ba ndeko boko excusez-moi moké so itobito zong sona ngambo na Amelia babengisi yo na Belleville okendo jouer kuna après simoya ole kana émission lo bakeno je suis venu au nom d'ici là est-ce que un jour toko s'attendre pe na iloko ndengwana na ngamu na yo parce que baba libanga lizwinde que chaku ko sekate quand ne balbaka ada jolobi lizwini banga lizwinde que chaku ko sekate ko comme pe pa na yo pe kandi na ozung solo réponse balbaka lilala moko ya mabe et bébé ça malala nyonso tout mais na kati malala nyonso tout ya malamu pe ezalaka donc na mela za na kati ya ba malala pe ya bien la réponse à couper sur moi pour ça la ngoti jamais non ngana e musala nga sala na biroté na sala ka place moté moi je fais les théâtres so ba bengana que jouer na jouer na ngesi après na sala so analyse que non botika ofinga si la pona botika ofinga nga tu vas finir belle vie pour nangai. Non, ça n'a rien honte. Invité, non, ça a honte. Alors aujourd'hui, n'engé batu bazoloba, n'engé pe loba ma déjà kala, théâtre est séparé, théâtre va kaboliango tout consort. Est-ce que nana mais le logo confirmé na batu réellement que théâtre ça va vraiment divisé, ça va vraiment séparé parce que entre vous, vous pouvez savoir so image que vous avez ensemble. Mais na kati, tozo mona ba réalité mususu. Irano théâtre peut-être ya kala peut-être ya kala na lobano ezaki kitoko mais lelo penda théâtre eza mabe mais théâtre yango mo musala théâtre eza bien tant la théâtre kitoko la théâtre eza goût ezelengi nde balobaka Congo ya kitoko mais ba boma Congo ba congolais théâtre eza kitoko ba boma sko théâtre o eza biso batu bana lo ba ote ba fanatique ba bo ma théâtre te ba fan te fan no bo ma théâtre papa quoi est-ce que ba fanatique ali wa communicateur ba journaliste eza biso moko qu'on se le dise la vérité eza biso moko to bomi théâtre au à 100%. D'abord motema mabe te motema beza théâtre na betaka liso nanga à l'époque là na utubota sika producteur comme nani Titi Kalu aluka muto abenganga pour ne jouer muto moi théâtre moi mobile ayebisi habité amela voyagea akenda ngola wana nga na utubota sika akenda ngola amemanga ngola l'esprit anga na utubota la ngai donc nous sommes kaka ki muté mabe parce que muté mabo ngo ekoli ezui place babenga oyo ongana to lobana te ba tchena scène so tchinga na ina jouer te mais c'est quoi ça théâtre on to ke nango wapi et moi nous vivons yango ya bistolo bakizala kala matanga to ba feti non lesi nana mela yo na utina maladie na vanditi ozubi ba visite na habité yo lo bakutu visite et bon hôpital
Non, on à l'hôpital. Même si on proche de Amélia. Proche. Mais nous avons besoin parce que les nécessaires nous sommes battre l'angai, c'est tout. Mais en tout cas, théâtre maison na kimote mama be moko. Ezu penda place. Ezu penda place et fans. Pour longwa. Na habité. Donc Nzamba kita asala. Nana mille na encore na polémique parce que le baki yango déjà. Ngalinga na polémique. Pour ça l'émission boye. Olobi no mabete, olobi no bien allez yo ya ta commentaire ba bando finga yo. Yo kuto aussi là na yo, même ça bino bala batuke. Aussi là. Donc avant na si là c'est que j'ai été. Voilà. N'existe qui. Ils ont autant. Ils ont étape ba o ba yaki baleki, ba o mfe ba ye. Ils ont normal. Voilà. Alors il est ici là quand ils ont savon. C'est ça. Tant que je suis en vie, nana me la ko aussi la té. Au moins la dernière minute mon pas. Nous avons basé le makambo. Après au lobani, au changer langage. C'est ça. Tolandi ki émission mo boye ndeko na yo. Christian Shoga en direct de Paris na pesi mbote na musika. Alobi ya yebi muto abomi théâtre. Muto abomi théâtre ezande ko akangaka bande ko mususu ya théâtre ba koma bien privé na ye. Abike yende ba pratique na ye wana ya mwasi ndeko mwasi wana zo sala. Ya kozwaka ba comédien ba sanzola ka ye ba zo opportunité yango nde muto ye ko détruire musala ya théâtre. Alors nako yoka peut-être ba dire ya ndengo wana ke ndeko moko bozana ye ndenge moko na musala bosaka kat comme théâtre mais ya koma kozwa baninga mususu kokomisa bango batu proprement ya ye bakende place mususu te so bokei bozwi problème ntongo ozoyoka biloko ya ndenge wana okoloba nini obangaka nde boye ezaka nini na yo mama apote Romain Mangalangani azali papa so ba ye na loyenge akotya loboko faya bazongi tonto ya pardon ngala nga ba polémique te pona yebi na nga pété muto abomi théâtre ngala lobika théâtre o ezokufa pona biso meto oboma théâtre est-ce que oyebaka Belaketo ndinani Belaketo yebi ete tonto irano Mésopotamie omoni bino bozo boma pe biso par rapport à quoi ba question na bino ezo ba question moko piège ba question moko ya bien te ba question na bino ezo ko ekotisaka pe air moko biso ba polémique na baninga mususu et ça ben oyambi na Amélia na Amélia azaki na carrière tout na Amélia olinga couleur ni na olata na yebiso rouge yo za ba couleur ebele olingaka na Amélia bota nazaka na mwana na Amélia bala na bali na nte Nana melo ko bakisa. Non bota. Comme vie privée, osaka boye. Non. Nga no bota na mwasi. Na mwana ka moko, fona bota ti. Ayo nonu eyete. So nzamba pesinga elo bano karanga ko bota ezaki malade ezali na nzoto. Lokwa se bimi nzamba tapesa rape bana. OK. So nzamba pesinga mwana no bota te poale. Mais ce ko tuna nga ba question na boy ba fan nanga ba Amélia to yebi na makambo te kokotaka ba polémique te neti so na bina tuna question pour mto meminga na piste o bikama ménopause yo ba chona rawana te ménopause te ngaza mwana ti nga botati oyebi ti mwana ngaza 26 ans ma fille Jemima Amélia maman t'aime beaucoup elle est quelque part ali banda c'est nana yete ménopause mais papa toujours kola peti na boy na ngata na ba âge na nga akosi mam salobi âge na ye awa azaka 48 ans sur sunu te omoni na ngamba bakuka et comment ngo simple batuné so bakoma oyeba ba âge za non so ya kobomba te neti mama na biso vie ya Queen Mother na pesi mbote 51 mwana na nga na âge oyo so nzamba permettre nga na bota irano gloire à Dieu ce qui aye pété mon nango gloire à Dieu mais l'essentiel nzamba pesanga kaka moko na zanaye bazaki mibale mais moko akufa donc c'est tout